Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simon Pocho Lobito mobala pembe ti na Dubai mobala leki libongo nelengi ebela te tolia na biso bongo ndumba azwi permis papa Lupanga beli liboma mibalo bakabaka te suka batikalaka bango moko nga wana engunduka kamia munene lala ebela te tolia bongo ato tiene longia mawa okolia te ndumba sombi tere papa Lupanga bakiseli mbonga ndako lala ebela te tolia bongo ata bobomba ni tokolia ata botie longia mawa bolia te zoba tuni zala nga wana nyekese engunduka lala balelo sona ndonge bala mama na pesi bino mbote bisika nyonso bozali grâce ya Jésus de Nazareth eza na bino mawani tambusa bino amen. Bala mama bubingi bele bon mpo nango ngala musicien te nazalanga noka bakena tuko nazalanga musicien te modele bobengeli ngai ngape nazalaki te munde monozonga pete nakenaka Egypte nakena otaba monument natali na batombo ya ba Moïse tututu nazalaki te tan konsoro ebeteke liboso nazalaki na Egypte nakenaka Egypte yango bonozwanga te nayebi nanga pete evolution ka nalande ine kaka concert yango na radio nalandeki yango na radio nokaka kikiri ngabi nini nango suboy ngabi ya msube mouvement avion ekosala ndingo nalaki te naki nanga na Egypte bayembinga kitoko Egypte bembongo bien me baona ba problème awa la evela te biso dolia na biso bongo bolobelinga makambo ebele noko Simon lobili mpo na concert mais bino mutu bokotaki na bino mutu bomonaki na bino mutu botalaki pardon ngala loba nini kuna bana mama non loba nini yango félicitations d'abord pour na bawario félicitations quand même na moni ate ça lango simba nde to bako s'attendre te mais quand même félicitations bon réussi quand même wana na kozala te ona loba te quand même félicitations na moni quand même mais ba faute ya nango ebele mais félicitations quand même ete mboko ya malamu kana souhaité binot na bina monaki quand même félicitations na papa na Keina mwana biso Keina na Kelia na pesi bango na pesi papa na bango félicitations ngala zaki na ngai te na monaki pe kaka na batu pe msuba yebisi ngai noko Simon to kota ki me batu batondaki ba misusu kote misusu etondaki te ngala alaki te kaka bino mutu bouti kuna boyebo bete ngali solo na musu na tali pe na direct na moni kaka ototile kufunga ototile komba mutu babi noko ba Keina ototile sweza sunde gabia eloko moko ezaka lokwa pare soko zoloba ematisaka voix yanga na yebi biloko ngana yebi lango na nde mususu mingi banoko zape mona msu na ba église na msu na catholique mona msu mesala ba lati soki ya msu voix eza bote ezo matsenga bia yango wana babi kufaki na kufaki kuna papa kenga na yebi lango makambo ngote bu ya beta no totine ya beta na voix normal ko beta totine akobeta no totine ndeni na yebi te na kipaki yango te parce que na yebi te soki pa beteki no totine mpo na talaki te ngana ki na ngana Egypte babika betaki to ndenge nini musique eleki wana biso nyonso tomoni mais mbala nsima papa kena so ngo beta susu nini Stade de France Stade de France il faut se préparer vraiment makasi dès kana lobaki marketing ezalaki te makambo ebele ezalaki te
moi ba faute pesa ki mingi mais quand même na piebino félicitations ba wario na nanga loka loba mingi te omoni na loba na bino boy omoni Pinard azaka banzete milai mena nzungu afiono kaka omoni lo na lobaka eze loko moko siko nde na lobi na bino ke ndumba kaka ndumba mama sombi de ka terra pamba papa lupanga batiseli mbongo yango to utumona la evela te tokolia bongo ndumba zui permis papa lupango abeli libuma eleki bien mengana lobika ndebo zalaki wana basomone ndenge boteleli wana kaka ebibi lokola nini Epinard na ndako mama lamo ndenge fionika il faut luke loko moko evimbisa vimba yango mingi vimba kana nzombo to ba ndakala teoni te pona ndenge to liaka na kishasa po to lia bien Epinard bat balia yango bilela te soko ngoli Epinard il faut se mater loko moko po evimbisa ko to nzombo po evimbisa ngo oka Epinard ndenge konda yana bandako nde to kome belebele ese loko na lobi mabete na lobi soki ndenge ni te ngabika keba ne Pinard ekonda kana ntu eloko evimbisa yango ko mona misu nzombo na mosaka avimbi wana biso nyoso tole na ndako totondi yango wana sona lobi mabe bolimbisanga ngabi kaka Epinard na sanswa na ngina tuna suke so bolimbisanga ba wari sona koloba mabe me bino boyibisaka ngai bolobaka wa ke bosali soldat papa na kina babie komi partout boye ngala lobaka eloko pamba te bobenga po botuna ba réponse nde eloko wana baki na binoki ezaki eza na organisation makasi te nyamso banoko yina nga koza mabe na papa kina te na koza na mabe te na basule kauka na bango nyonso na kati eloko wana tozolinga ezaki fierté ya communauté congolaise siko na biso na bino na kosi ngana kosi to bino bwana ngana loba ke loko wana va ngabi na ndimite na saki na doute méthodique ya René Descartes na loba kango ngabi makaba ba biye za nini plutôt pale ngabi ba biyo parce que soldat ici mais siko ba biyo wana nyonso albino to sene mino soldat miba e bimeli wa e comité kama na ba mo cher wana na ya kolokota sope ya solo biso ba ko kolokota wana na éviter papa na kina marketing ndizaki malamu te eloko wana soko vandisaki na epite ya mso ekipe pressé ya mso kina makamba contrat na bino ndi ya bele memba la Simon Okoje makambu ezeve moi mebele mais c'est 10 na copie no 7 quand même félicitations quand même au bundi na ndenge no mais quand même ba wario na pesi bino moi félicitations quand même na conseil na bino ndenge même ba la Simon bo renforcer makambu bo sakina be rebele ngakutu na bota noko Simon ça la besoin bien nga ya pardon nga na yo mangambo yango vraiment ngabi bien comme ba côté musuba 25 ba 30 et le quoi ezali ki fierté à communauté congolaise papa na kina zobita na stade quelle organisation ezalaki ebinangate ngala saki na ngani Egypte na sina lobaka mukolo wana kina okina Egypte na ibaki na ngate na monika ande makambo zolika wana mais il y a beaucoup de choses il faut ba bongisa mingi lokana lobaki wana essentiel à ça beti na abete mibale na ngi ba ngi batsa soudati mususu na to silisi na makambo tu ngotsa soudati no ba kotsa na molwaka ba batsa na monka ba imura botika mutu batape ma uti musika amoni pe makambo nete aya kokoya kufatika bana botika pe mana ending wana ata kutu nasi ata bobenge lelo te ya kozongela su conseil na ndimiti soka zonga na meli bouchon a ndi masuti awuti musikati mais pona ngai nga na moni ba remarque na moni bana mama na bona ko loba lobele nga na moni ça va un peu ça va un peu ndenge batu ba ngoko s'attendre na ngo ezaki bongo te mais papa na kina
félicitations quand même, hein. Et où t'es pas nanga. Simon pour sur le but, mon bas la pembiti na Dubaï. Dans le bien, on va na cœur, mon bimbake. Félicitations, mais derrière, Zaki Bélé. Moi, les aïeux, il fallait, aux à la moi, ferreté, na yupo, tikala. Et tikala, moi, loko, au moins, et tikala, net. Mais, nga talaki on kana radio ouais mi balindi na talika na talaka na ba makama on désoleka organisation na ba bitumba mais bino na bien bitumba buke ko bunda tina conseil mais beaucoup tana kana banzelati surtout ce que c'est que batumisu ba bunda ki mbele yango na yango mais bino ndenga obi ba wori bo rapi ndenge bozo sali une réputation à mutu la binoti ko bunda ko tika na ba kale so ko bunda et sopi bino makasi bo kutana kana nzela bo bunda kate bo swana kate bino soka bo moni kaka place moko boye il faut ka botsa manzaka bo bunda mais bo kutana kana banzela bo kutana ba place obiki congolais au moni be potongo pesa na babuzo ba mingi ba impolitesse ezebele il faut za mayele na mboko yo mutu muswa yebite me akolo biloko moko bokasa yebi obie impolitesse ya makasi surtout batu misusu mama awutali na wesa libulu ayeko zwa chance avali na wese oya kuvandilela faute visa mais kendo kotala lupango na bango kisita si ete kama bakabola mbongo bamisu bakenda baba Kongo bakenda suku na bambuka ni mais kolobela batu ndema be wa kufinga impolitesse moko eza ya solo mama minene batata minene buki loko bundaka na biloko aboye et communauté congolaise conseil on pesa yika bon na ba il fait ezayika ka mbilinga yo boye ko soutenir mutu la bino il faut que ça la moi fierté pour tout ça makambo ko elengite la ya José Makila nazana ngambo awo Liksongo mboma zala bala mama nafani kana otala ngo bongo Nathalie nyonso moi berere ze belé abetse loko munene misuso babi nango babenda ki stade babenda kapé bon babi nanga noko simo babenda ki ngadi babenda ko seconde point comment ba diminuer tant que expliquer ngo babenda ka stade babenda bien noko simo babenda ki ndambo ngabi nayibi nanga tete nzoka stade babenda ka nde bato bazaki wana ki OK nombre wana te OK nayibi te nakota ki te nazala ki te na landeki na radio ouais mi bale na otala kaka na nini na live na otala ka ndenge ezoleka mais nayibi nanga makambo yango te la tekele bumbe kendaka bongo pardon makamba concert papa na keina concert yango eleki bien eleki na mikakatano eleki na mikakatano trop parce que namoni pe suba tininga bafuta ba chronique so ba chronique ba swane nzambe namoni ko bazolo ba mama kama ba billet ba msuba pese bango te ba billet mutaki nango bele bomonde bino bozuite c'est que balinga na bino boyate ya omoni na vie mutu mususu obi bino mususu bo observa kama malamu te mutu mususu ozomona vraiment boyiko azolinga yo te mais yo zo forcer ngana azobeta miziki il fallait bino bozaka pa nanga na kopia bino bani so na pesi bino telexi ni dégager na omona bino te parce que ngai ndenge na zaboye na musicien nazala ba nani nanga batu nanga balobelanga mais siko ndenge ni na obeta na pesa bango te mais il faut botuna c'est que balingi bino te omoni na vion de tozokende po bakango ndoki te yo moko miyebela
obiki bakangondo ke mukolo po elongisa moi passe parce que au moins ndenge ezalaki concert ya papa Keina déjà bato na bango déjà si batrier bato na bango oloba na sina lobaka bilo jour wana ngabi modèle ya concert ya papa na Keina ndenge na ngoni abengi bato wana kaka seke batala mutu wa olata soki bracelet soki ni eza nango eloko moko déjà balingi na bino lisusu te balingi bino te mutu alingaka mutu amonanaka ngala ibina ngati nde kune pasaka pa na bino ko mais biloko mususu esone kitoko te bandeko na sona le mabe bolimbisanga esone kitoko te elakisi ke alingi de bino te balingi susu milie na bango bino bozala te bosala vie na bino yaya bosala vie qu'est-ce que ça nango ebele bokokela bino papa nani Félix Wazeko asa musicien bokita pa Félix Wazeko wana pe bosaleli marketing omona pe mutamati et place bolamu ebimaki la karate ba Félix Wazeko azana badile la coste bango nyonso bandeko na biso basele Oscar Mtata Mapasa badepri kipomba bango nyonso na ba fabricants pe bazali nani ba miel de son bango nyonso na ba musicien ba weka soni ba jibe piana bile mo ifonduka place ni na kotelema ba Dolphe Dominguez bango nyonso ba musicien yo nde soko yebe place ni na kotelema po naza na kimia kotambola pete yeba pe koloba sobo yosala marketing salela marketing ya mutu na bino yo solobela mutu mususu ebele koleka oyo ya bino moko omonte badefo mpe ezalaka ti bamisisi bazala bango ebele ata mpe kitweni eza mpe ka lokumu ya kongole ya biso ya mboka orkestre bana oyo ya selemba wana ezali ata mpa na biso mpe engundele ezali awumbe linga kosimbana na mabele ezali kizombo mpe ezali konono okoma kumisa eza be fierité na biso kaka te na sansi wana yaya kotole mosusu biso ma bakongole te eloko mosusu soki esimbi nanu te change nanu napesi bino nini ebele bambili ya beli baya na biso basala okoko bapuye ye mpe wana basere na biso mpe nani oyo nani vonga ye bokotie ye mpe na tante baya na biso na bavonga ye eza makambo bafa ya texte wana nyonso boko appuye pe bango ti bino siko bozalaka na intérêt moko wana nyonso ezosala mpe mwa fierité communauté congolaise bino bolinga kokangama na place moko place yango mpe eza mpe mbilinga lala ebelebela te Didier Lacoste kolia bongo le ner famille soleil wanga zala Sami Chitu soko benga te na otso na miniature yala biso mobali ya mobala mo fleuri Kofi Olomide consolateur de cœur brisé motema syndic Olomide tutu roba yo bongo nanga zala tutu roba excuse ekenda bongo la ndumba sombi tere papa Lupanga bakisele mbonga ya ndako ndumba zui permis papa Lupanga beli lipoma ndumba sombi tere papa Lupangu amati sele ndako ekenda bongo zoba tuniye la ebele te biso tokolia la biso bongo Gabriel bato basala fierité ya théâtre na Kinshasa Gabriel mwasa leki libongo nelengi ebele te Gabriel atotse longi ya maokolia te la ndumba zui permis papa Lupanga beli liboma ndumba sombi tere papa Lupanga bakiseli mbongo ya ndako yo bongo na yakufa keba nyoka nikolo toaka na bango keba ne pina efio tukaka na nzungu muta amatisaka ngo nzombo la ebele te tokolia bongo sule kauka zala besenga nde balondo ndino bongo la ebele te bokolia bongo nga wane ngundu kakamnya munene zoba tuniye zala biso tokoloba te nabona ngo kotanga makambo mususu mona ki boyete te biso za salaire ata na génération nino kolia kaka salaire ato bimi retraite
oliano ka salaire biso za salaire erataka te biso za salaire onoko simomo te biso za salaire erataka te yo so mona mutu asalaka futami te afutamaka ntina génération omonaka oyo toliaka mbongo koko na biso ya retraite salaire esilaka te esila somo salaire kilowa yo saka na salaire salaire eza fin biso oza na biso salaire ata okoti retraite tozolia salaire na yo osalelaka mosala na yo lalalelale baboya basambwa salaire nde makambo salaire ata matino ndenge nini biso toza salaire ofedi mwa yango bakofuta nga mbongo biso wana salaire lalalelala Nathalie Bumba zero faute ekendaka bongo butu malamu